Facilité Action évangélique intercommunale Docteur Jésus Oyo ekomi na 4e phase na yango zone ya Masina noko na ngandi melangako avec comme thème le Dieu de mon père est vivant. Samedi 30 novembre 2024 oyo babengisi bana na nzambe tu awa na kati ya terrain municipal ya commune ya Masina na entrée Bekatef justement na arrêt Pascal boya koyoka mate yanguya epai wapi le révérend pasteur Carlos Barouti Kelala a kozala na pointe pona côté ya le Dieu de mon père qui est vivant avec cette action évangélique intercommunale Docteur Jésus. Comment dit ça? Du cœur, je te parle chaque jour. Nous avons un seul Dieu. C'est Jésus. Aujourd'hui, Dieu a quitté Mogo. Yambaloyo Bino bana ya changu le 30 novembre 2024 oyo na 15h30 ngingo boton de déjà stade municipal pour Docteur Jésus azali koya. Angaye